Bonjour, bonjour, bonsoir, bandeko partout bozali na monde entier. Na ye na pokwa lelo, pona meka kosola na bino concernant message oyo, to vidéo oyo ezo circuler na communauté na biso congolaise concernant la maman de notre sœur Karine Mokonzi. Vraiment, na moni vidéo wana, etindinga na sala vidéo oyo muki, juste pona meka kosola na bandeko na ngai ya basi. Na mibali oyo bazali kofinga mama ya Karine Mokonzi. Batie video, batie photo ya mama wana, babandi kofinga ye ke aedikaki Karine bien te. Bandi konanga tofandi kameme na mboko oyo ya mindele toyebi ndenge etambolaka ezalaka Karine aza minere te. Là, dans mon vidéo, on a vraiment choqué. Vraiment choqué. Karine ba acte à posaka. Et ça ba acte moko ke aza responsable. Karine abanda YouTube aza na 2000 abanda YouTube aza déjà adulte. Na 2014 ndenge alobaka nde abanda ki makambo ya YouTube. Donc azala ki déjà adulte. Comment maman na yakoki kofuta ba pokase au moment où aza responsable. Tofandi quand même na mboko ya mindele toyebi ke soki osali likambo oza déjà adulte bakozwa ba parents na yo te. Ata soki ofandi na ndako ba parents bakozwa ba parents na yo te bakojuger yo moko. Na ba acte Karine bino bozo condamner na ye, bozo condamner ye. Toboyi te. Aza muto asalaka na YouTube, aza na ba mabene ebele, afinga ndenge bolobi, afinga toboyi pe yango te afinga. Mais sikoyo pona kofuta yango pourquoi maman na ye Karine aza responsable ba acte na ye. C'est une grande fille. Aza déjà adulte, aza minere te. Aza déjà adulte. O balobaka na Bible écoute komami pona tira ngo moko pete ya rabiso. Na Bible écoute komami ke ceux qui osali mabe jusqu'à 4e génération na yo. Na yo, mais ekoki kozonga na génération bato basi balekite. Parce que maman Karine, aza maman Karine, ba acte Karine azo posé en tant que adulte, et koko zonga pa maman na eza lokwa tozo zonga sima bandeko. Soki eza na bato boke ofuta po kase ya mabe Karine azo sala, eza bana ya Karine Mokonzi. Eza bana o Karine robota, bana wana nde ba kofuta ba po kase jusqu'à 4e génération. Bandeko na nga tovandi kameme na mboko ya mindele, toyebi ke mondele azalaka soki opposé acte et que oza déjà adulte, oza minere te. Acte wana oko subir yango yo moko. Et c'est que moi je n'arrive pas à comprendre la communauté nanga que tout comme ozonga sima poto kende ko faire subir bato o babota biso. Ndeko nanga ya mwasi to ya mobali oyo ozo finga Karine. Ozo finga mama Karine. Est-ce que yo omitiana na place ya mama wana? Mama wana asala a edikama wana ndenge ezalaka. Et que l'air tokoli, tokomana ba comportement na biso. Tolobaka biso nyoso ke obota mwana me oboti motema na ete. Nandimite ke mama Karine abota motema ya Karine. Abota Karine me abota motema na ete. S'il y a un problème, ce qui est na mabe o Karine azo sala. Eza en tout cas ponanga na mona ki yango vraiment lokola elekelinga ko mona biloko na bazo finga mama wana. Parce que makambo Karine azo sala, mutoko futango eza bana Karine. Eza pe bana ya Karine. Mais Karine ye, mais maman ya Karine te. Parce que maman si asala ki musala na ya bon maman aboti Karine, akolisiye. Ce qui Karine a adapté ba comportement moko boy. Adopté ba comportement moko boy. Oyo eza na rien à voir na maman na ye. Nandimite ke maman moko te a abota mwana na ye. Po mwana abanda kufinga ba mama ya baninga, abanda kufinga bandeko ya baninga. Mama moko te, po mama nyoso na bomo na mokili oyo alingaka mwana na ye azala exemplaire. Mama nyoso na mokili oyo alingaka bana na ye bazala exemplaire, batu nyoso bakumisaka bana na ye. Batu nyoso bamona ke mama oyo penza aedika bana na ye. Mutu moko te, mama moko te na mokili. Bandeko na nga basi boza basi boyebi. Mama moko te abotaka mwana na ye. Po mwana na ye afinga ba mama ya baninga. Po mwana na ye azala mabe, azala mwana oyo afinga ba mama ya baninga. Bandeko na nga mama moko te. Soki Karine lelo azo finga, tokoki ko zonge pa mama na ye, tezalo kwa to zonga sima.
bozela nde bana na ye nde baofuta likambo Karine aosala. Bana ya Karine nde baofuta likambo Karine aosala. Et puis bana ya bana na ye baofuta yango. Mais mama na ye te bandeko na ngai. Choquenga vidéo wana le Nathalie yango, choquenga makasi. Maman Karine, qu'est-ce que la pauvre a à faire dans tout ça? Karine a bandi ko finga za déjà adulte. Donc Aza responsable à ma finga na ye, bozolo bazo finga to boite. Mais Aza, elle est responsable à ma finga na ye. Maman na ye wana za na problème te bandi ko na ngai. Et puis boye bibi Karine a bandi ko finga Karine Aza na kin. Maman na Aza ki a déjà na poto. Pourquoi bozo kotsa maman wana bato wana sambela na ye? Bo finga Karine. Bon, c'est la bana ya Karine, pour bako subir ango, ma béo Karine a sali. Mais maman na qu'est-ce que sa maman a à foutre dans tout ça? Bandeko eloko wana vidéo wana, to komo kende trop loin, to komo ko exagérer, to komo kende vraiment trop loin. So bo fingi maman ya Karine, bo zui nini? Kena moni penza ndeko nanga moko ya mwasi, bandeko bo limbisanga, atie penza photo ya maman ya Karine, akomi ko décortiquer ango so itokyo lo babongo. Akomo décortiquer ango, alobi oko yoka, oidika mwana na ote. Bandeko nanga, qu'est-ce que maman ya Karine a à foutre dans ça? Parce que to yebi, to fana mboka munde to yebi. Ata mwana yo, abomi moto. Avanda ke pa na yo, abomi moto. Et que Aza déjà adulte à partir à 18 ans. Ba ukanga yo parente. Ba ukanga yo papa to maman na yete. Ba ukanga ye moko. Parce que Aza déjà adulte. To yebi ango bandeko. Maman Karine n'a rien à foutre. So bolingi bo finga Karine. Et puis bozela bano Karine a obota. Bo finga bango. Tozala quand même batu ko. Toza bantu quand même. Toza bantu toza quand même ba place na biso. Toza quand même ba responsabilité na biso. Toza mikolo toza pe bantu. Toki ko bandaka ko finga pona ko finga. Parce que boebi eloko nyonso muto asalaka efuta ma kaka wana se. Ozo finga mama wana. Kolela mama wana sambelaka. Kolela mama wana. Et ko futa mela ye kaka awa. Boko futa ngo kaka awa bandeko. Mama wana aboti Karine ma aboti motema na ete. Tozala quand même bato. Ko tozala quand même na pudeur. Toko misiko ko exagérer. Qu'est-ce que maman Karine a à foutre? Karine a bandi ko finga na 2014. Nani bolobi. Abanda YouTube na 2014. Donc abanda ko finga na 2014. Azala ki déjà adulte. Je me souviens ce qui est en 2014, ce qui est en 2014, ce qui est en 2016. Wana. Karine a fêté ce qui est 26e anniversaire. Là, donc c'était déjà une adulte. Ça n'a rien à foutre avec sa maman. Maman n'est pas mukolo, maman n'est pas qui n'est déjà. Maman n'est pas bota n'enge bambiso, maman biso babota biso. Akoli si atiki mwana comme si koko pumba na mapapu na ye moko. Alors qu'est-ce que la maman a à foutre dans tout ça? Bande konanga toti akape ba limite makamtozo sala. Et comme ezo sala sous bien te. Ezo sala sous bien te. En tout cas vidéo ane sala inga pasi na lobi fona loba mwa eloko na kati. Bande toti ka maman a Karine. Bo finga Karine, bo zela bana a Karine parce que na tina 4e génération a Karine. Totanga na biso nyonso Bible ezonga na si matin, bo zonge pa ba parents de ni. Il faut qu'il y ait des liboso te hein. Donc bana na ye na bana na ye ba ko futango. Mais qu'est-ce que sa maman a à foutre dans tout ça? Ande konanga na yo kaki pasi makasi na loba ki fona partager na bino vidéo, on a partagé na bino eloko. Please, botika mama wana na kimia. Bosa encharné, bosa occupé na Karine. Oya finga kaza responsable ba acte na ye. Et puis andi makango. Mais pourquoi bozo kote sa maman na ye? Boko bo mama wana. Pona nini bandeko? Pona nini bandeko na nga? Botika mama wana. Bosa enchargé na Karine aza wana. Andi marape bosa la na ndenge boloko bolinga. Karine muto afinga ka mama na ete. Et chose grave, maman na azalaki na poto le Karine azo finga mama na azali na kinte. Pourquoi bozo kote sa mama na ye na makambo wana? Botika mama wana vandeko, please. Toza quand même bantu, toza ba congolais. To yebi valeur ki mama, ezate ke poto vani na poto a Tokyo, to bosani. To yebi valeur a mama na Afrique. Mama ya moninga za mama na yo. Mama voisine aza mama na yo, ko benge mama. Mama voisine na bino ko tinda yo. Ok, do sombe loko pe ok. Pourquoi to komi ko adapter ba comportement o eza ya bisoti? Botika mama wana n'a rien à foutre na makambo Karine na salaka. Karine aza responsable, il faut assumer makambo na ye. Botika mama wana na kimia, please. Botika mama wana na kimia bandeko na ngai. Please, botika mama wana na kimia. Bo finga Karine. Na ye kozongela eloko moko na oti kotala pe na internet awa.
pona nandimi ke bokoyoka nga bandeko na nga merci beaucoup pona yebi bokoyoka po tika mama wana na kimia bofinga Karine bofinga bana o Karine ya obota po akofuta ngo tina 4e génération soki asali mabe akofuta ngo ye moko tina 4e génération mais ezongaka nsima te bandeko biso so totanga toyebi ke ezongaka nsima te ekenda liboso Karine moto azofinga donc bana na ye bana ya bana na ye bakofuta ngo mais mama na ye te mama na ye asalaki mosala na ye aboti ye aedika ye soki ye moko ya kolokota comportement ne na kati ya YouTube na kati ya YouTube na kati ya balabala akomi osala kofinga bato pourquoi bokotisa mama na ye pourquoi otika mama wana na kimia bandeko na nga na ndimi nayebi ke congolais aza moto moko ayokaka toza quand même discipliné voilà nayebi ke boyoka eloko yango bokotika mama wana na kimia bolakisa botika bafoto ya mama wana please mama wana asambelaka aza na kati ya makambo ya Karine te babotaka mwana babotaka mitema na motema ya mwana te bino nyonso boyebi boza na bana na bandako boyebi eske bana nyonso baza ndenge moko eyo moko mpe ofandaka ye moko lobi eske mwana ovema aza mwana na nga c'est comme ça donc eza te ke mama ya Karine a subir pourquoi subir la pauvre qu'est-ce qu'elle a fait Karine bana na Karine il faut pas subir bana na ye jusqu'à 4e génération il y a Karine ya mama na bango te ya Karine bandeko na nga boyebi yango pe bien toza bantu please botika biloko wana botika mama ya Karine bosa encharné na Karine botika mama na ye c'est pas bien ce que vous faites voilà nayebi ke toza ba congolais toyokaka toza bantu toyokaka merci po boyoki merci botika mama wana botika ba photo ya mama wana please tala kuto bobandeli na photo ya mama moko mususu bolakisi ke eza mama ya Karine et ko bimaki eza mama Karine ete bosengi bino moko isu pardon boye ko bimisi su photo siko ya mama Karine po anini pona nini botika mama wana na kimia Karine ya ufuta ye moko mama na ete ba génération ya Karine bana na ye bana na nde bo ufuta mais mama na eta please boyoka mawa ko bandeko please et puis bandeko na ote pe ko merci beaucoup po boyoka nga na yebi ke boyoka nga bandeko siko na ye ko lobela ekamoko awa ya Miriam Mokozi ya finga Karine makasi aloba Karine aza lukuta Karine atongaka mais lelo natali video moko epa ya je crois mi ya thème na yebite video wana epesinga na somo na kobanga nzoka ne Miriam ope afingaka avana lobela yango na lingi na tia bino moko boyokango boyoka parti ka muke pono soki tolobi sans kotia moi parti wana opesa penza bien te nozo sabino moi parti muke ya ndenge ye moko Miriam abande ofinga abande kotonga ye moko Miriam abande otonga Karine comme ça tokoyo loba après boyoka na likama Voilà bandeko na nga boyoki nalingaki boyoka parti wana avana lobelango franchement Miriam abande webisa biso Karine atongaka Karine alobaka bato me bomoni bino moko ndenge moto avandi epana okomi kotonga ye bongo ozokende loba partout na kombo na ye et puis à la fin oleki susu olekisi voice olekisi susu na ba media ozoloba ke atongaka misiko ba preuve ya moto atongaka tomoni nde epana ye alobaki aza na ba video ya Karine toti komona ngo te tala ba video na ebimi ba video na ebimi ba voice na ebimi place azotonga Karine na ba wata na ba tout ça là ya lobi Karine atongaka wata mais awa ya lobi wata lalaka na dondi siko Karine moto alobi yango eza ye
donc bandeko na partout wana na ngena yebisa bino kaka na ngebo yo kango na partout na ngebisa bino ka eloko moko moni ata moto alakisi yo gentillesse ndenge nini il faut yeba avec qui marcher il faut boyeba na nani okotambola na nani okosala kwa osala eloko nini komona teke moto oyo aza gentil asalinga bote ta moto azoya na vie no mpona kosukisa yo amozoya ayokelaka ozwa peut-être yo moko omiyeba te siko aye na vie na yo mpo asambwisa yo yo siko ozoyeba te ozoyamba ye ozosepela omipesi pa moto yango après eloko ya grave moto yango mpe lisusu nde yake esu kobimisa makambo nyonso Karine mpe moto abimisa makambo yango te kaka ye moko Karine atongaka Karine azalaka boye me tomoto moyoki voice oyo boyoki voix ya Karine kaka ye moko azobenga na bamia te bato oyo Karine alakisi ye akomokende otongaka Karine kuna akomotonga alobi yo Karine atongaka papushi me tomoni wana ye moto azotonga papushi ke papushi alalaka na dondi. Donc abandeko na ngai il faut koyeba moto nini okopusa pembeni na yo bato ebele omona akosala kutu basacrifice akobimisa na bambongo mpona koyede yo azoyede yo te azolinga ayeba yo donc il faut koyeba nani okopusa pembeni na yo kondima teke moto nyonso apusa na pembeni na yo te kondima teke moto nyonso ayeba yo te parce que ndeko na biso Miriam mokonzi ayaka pembeni ya Karine mokonzi atikela ye voice nazalaka penga moko nazana leki te ozala ndeko na ngai nga pe nazanga moko boena lingaka yo tout ça rappelenga Karine akaisaki mutu malamu nzoka nde ayaki pona kosukisa pona kosilisa ye bato nyonso toyebi te moto oyebi motema toyebi bato me toyebi mitema na bango te omona moto azosololisa oyo bien nzoka nde na kati na ye azolinga asala mabe mais akoya kaka na ndenge ya bien tala nyoka po a tromper nani Eve abando bise omoni nzambe boyebi ayebi ke soki bolie mbuma bokozala lokola ye ngasiko na ye kofungola bino miso bokozala lokola ye ezala bongo moto ayaka pona ko détruire abandaka na makambo mabete na maloba mabete abandaka na maloba ya bien lera siko opesi confiance ala bandi siko ko détruire malem eloko oyo na bato balinga Karine te mais eloko il faut pesa bino leçon okomi tuna eloko nini na tire na kati ya makambo ya Karine mokonzi na Miriam mokonzi nana okoki kondima eloko okoki kobima nana okoki kondima ke mwana mwasi wana okoki kofinga akoki kotonga Karine ndenge toyoki epa mi ya temolelo donc moto akoya pembeni na yo mama na nga to papa na nga kondima te moto nyonso apusana pembeni na yo oyebi te objectif nini ya yeli tina niveau afandisi Karine na ndako ne pendant 7 mois nzoka nde pendant 7 mois wana azo travailler azo tonga ye par-ci par-là susi nezalaki asilisa ye po azwa nini ngana yo toyebi te ndeko na nga de kopusa moto nyonso te faut la confiance na yo moko peut-être yo moko miyebaka te peut-être oyebi valeur oza nango te mais bato bazotala na pembeni bazomona valeur na yo bazolinga peut-être basambwisa yo basilisa yo po bango bazala peut-être tranquille bazala bien peut-être présence no ejenaka bango andeko na nga omoni message oyo ezali juste pona koyebisa na lingi na yebisa bino message nazalaki nango kofuta kopusa kotindika kobenda moto nyonso pembeni na yo te oyebi te objectif nini nazoya nango omona makopine mabele makopine tala boye na boye nzoka nde aye pona kobebisa tala apanzi héritier na Karine po susi ne ezalaki apanza bango araignée susi ne ezalaki bato mosusu azopusepela na yo te yo ozomona peut-être yo ozomoyeba valeur na yo te mais mutu oyo aza pembeni na yo azoyeba valeur na yo akoya na ndenge yo ma copine ma belle regarde tout ça je t'aime beaucoup tout ça ma popote mon cœur nzoka nde aza na objectif na ye bopesa confiance na bato te ata soki olinga Karine te mais eloko il faut pesa o leçon oyeba ke ekoki mpe kokomela ngai ebele balobi yo azwi po na boye c'est bon mais est-ce que soki likambo wana eyeli yo est-ce que koyeba ndenge ya kogere yango parce que toza déjà expérience epesaka motu mayele tepesi biso déjà expérience ke motu nyonso apusa na pemeno ya bana alobi bandosa badepense nzoka nde bandosa badepense mpe azofinga azotongaka ye donc epesa biso moral epesa biso leçon motu nyonso apusa na pembeni na biso te ayaka mpona bolamu na biso te bandeko bato ebele bayaka mpona kodétruire Satan ayaka na maloba kitoko po badétruire
lero opesi confiance abandi ko bebisa yo. Merci beaucoup bandeko nanga. Eloko muke nazaki nango ya koloba lelo pona yango wana. Juste po boyeba mutu ni bo pusa pembeni na ye. Olinga Karine te po fo yeba. Nana ngo pusa pembeni na yo. Po ndeko na biso ya mwasi na ndimite ke ayeba eke mwana mwasi naza mabe. Amona ki bolingo muto bando lakisa. Nzokande le cœur de l'homme. Okoyebe lo ozana katite. Eloko liboso na bande ngena lobela yango wana. Et puis na yeko zonga lisusu pona le kamwana bande ko botika mama Karine. Elle n'a rien à foutre na makambo ya Karine. Karine naza adulte. Bo s'encharner na Karine, bo loba na Karine, bo tika mama wana, pardon. Please. Modeo na moni peza mwana mwasi moko bo azo finga, wana epeza jeune, eza mwana mokete, c'est une maman. Azo finga, mama Karine. Bande koto za la batoza pe na bana na ndako. Est-ce que makambo mwana na wako sala za déjà na 18 ans, à partir de 18 ans, est-ce que tali yo lisusu? Pour éducation, et pour ceux qui m'ont demandé mutoza na ba 5 à 6 ans des ale maman, mais ceux qui mutosi akoli comme yé moko, eza biloko bato ba rama sakaranzela. Makambo Karine nazo sala bana ne fo ba futa mama na ete boko mozonga sima bobo sani rumba eza mama na ete eza Karine na bana na ye botika mama wana na kimia bandeko na ngai et puis bedede makambo ya Miriam ete ya biso nani ko pusa pembeni na yo. Merci beaucoup bandeko na ngai na yebi ki bolandinga bien et que eloko oyo ekoki ko soulager mutu moko boy bato bayaka na ba commenter na mafinga. Bandeko boluka place muso sa ba commenter na mafinga te. Ce que mon eloko se pesi o te zappé. OK, merci bandeko na.